Bunagana n'est pas à vendre. Congolais, nous dénonçons la complicité de l'Occident, des impérialistes pour la balkanisation de notre pays. Le Congo sera un et restera un. Il demeurera indivisible. Voilà. Jeunesse et Zalero, yo jeunesse ou Rozolala, aussi le bureau souffrir. Ça donne aussi mon parole. Dans la poste de ça ensemble. De libérer Moka Biso. De l'occupation. De libérer Moka. De libérer Congo. Nous ferons la paix reine à Bunagana et Kwamutu. Nous n'allons pas négocier avec le rebelle. Nous n'allons pas négocier avec l'M23. C'est fini, il n'y a pas la négociation. Nous voulons que la paix. Ceux qui vivent à Bunagana, ce sont nos frères. Ceux qui vivent à Kwamutu, ce sont nos frères. Alors cette personne a décidé de descendre sur le riz pour dire non à la négociation. Nous voulons récupérer le... Notre objectif, on ne va plus accepter la balkanisation de notre pays. Parce que le peuple congolais déjà en a marre. On avait mis notre confiance auprès des autorités, auprès des acteurs politiques. Mais jusqu'à présent, on a vite compris que les acteurs politiques ne font absolument rien. Raison pour laquelle vous avez vu les jeunes, une nouvelle génération, nous sommes déterminés pour dire non à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ce qui se passe à Kwamutu. Voilà un peu l'importance de notre manifestation. C'est bon. Donc nous sommes là mobilisés. On ira jusqu'à s'il s'agit de descendre devant les élections du pays. C'est bon. La destination, c'est juste qu'il est changé.
C'est bon. Action. Très persistant qui nous pousse à se demander sur le pourquoi et le comment. En effet, au village des sages, les coqs chantent de ce qu'ils sentent, le chien aboie de ce qu'ils voient et les hommes parlent de ce qu'ils ont vécu. Le Congo, pays en dimension continentale, riche, fait l'objet d'envie de prédateurs impérialistes occidentaux qui, d'un côté, jouent le pyromane et de l'autre facette, le sapeur-pompier. Donc, ils allument le feu et puis ils viennent jouer aux pompiers. L'hypocrisie de l'Occident qui cause l'insécurité non seulement au Congo, mais en Afrique entière. Le système néocolonialiste consistant de nous dresser les uns contre les autres, de se servir de l'un pour anéantir l'autre, le même système qui nous oppose aujourd'hui au Rwanda, avec comme marionnette M. Kagame et ses frères. De qui vient la force au Rwanda de faire face à un grand Congo, à un grand pays comme le Congo et d'occuper un territoire qui est la nôtre, la Bunagana, si il n'est pas soutenu par une force obscure. Ba Congolais, oye! Oye! Bana Congo, oye! 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 Moka ko swala bino. Omi mona pamba te. Po ete bolobi tozali moke te. Nzambe ayebi. Pamba te na mabongisi ya nkolo na banzi bomoni ete bato bayike bazindi. Mwa mbula moke ya lobi kasi. Ebebisi ko bebisa bisika biyike. Seke nzamba azali na biso elongo. Makambo boko sala lelo bomi mona pamba te. Na banzi ete bolandi moninga Lumumba asemboli yango la lokota ya lifala sepa lobi na lingala. Kasi ngai nalingi naloba nini na bakongo mani. Congolais iso bisika biso ezwami yo. Mimona ete ozali moto na pasi pe moumbu. Pamba te mayema akosalama na République démocratique du Congo. Soki bayi Congo mani balaki na moto. Mbele ba Congolais bayike balongwe na bisiko bazali bakiti nekolo wa bango pona kokata tina likambo la bango pe na sima na yango bazongi. Kasi lokola Congolais ba mone lokola bemi we. Balobi Congolais ali bobele moto na masanga moto na basi pe moto na misolo biloko wala misato nde aveugle Congolais pa mona malamu. Po ete soka zwi mosolo tamboli sima na mwasa meli masanga ya mo lokola biki. Ndeko na ngai bazanga ka ekolo te. Bazanga ka ekolo te. Congolais longwa moto na bilobela. Bino banso boyebi politique basai na Congo ya linini. Kozangisa Congolais misala. Kolongola Congolais mayele lokola moto.
kotika congolais bolema congolais akosala akozwa misolo te congolais akolia te congolais akozanga lotiliki bandeko na ngai bato boyebaki Zaire ya lobi na Congo ya lelo yali biloko mibale bikeseni na Zaire mbula ebetaka kasi bato bazindaka lolengo te kasi Congo soki botamboli na mvula ya lobi ebomi bato babalabala bizindi lelo milelo bato bakopepa moye bato babima eyali te kufa ya bakongolais yangoyo catastrophe naturelle ndenge bolobaka lokota ya français ekoboma bakongomani lobi bobenga bafamille na bino bato bazindi lemba ezindi nga bakutu etelemi me lemba lobi ezalaki catastrophe bokomona bilili bandeko bakongomani tobunde tumba ya bavaler tolongwa nsima ya bapoliticien todestabilize baparti politiko pamba te tout politicien azali kolia na bagresseur na biso politicien moko soki botai na ndako na photo ya Rubero ali na photo ya Kagame ali na photo ya Museveni ali na photo bato bayike bali kosenga bobele maboko na nsima na bango ndeta la Rwanda topesi ye maboko nazali koloba boye na mama Bobila Dawa tokoboya boyokanda bino bato te po ete tokopekisa te lokola yo mwasi ex-mwasi ya président de la République Mobutu akufa okende koyokana na bato ebiyike po ete otikali mwasi pamba kasi mpo na kombo ya Mobutu nalobi lokola mama pe lokola mwana ya Mobutu pe lokola une fille équatorienne nalobi boye mama Bobila Dawa soko meki nzoto ya nkondo Mobutu Kagame sabote yango a dévorer yango po ete Kagame kana Mobutu la lebembe ya Biarimana lokola Mobutu akota kwa zo ebemba Biarimana kei nango yo négocier oya nebemba Mobutu na Congo Kagame zo yango ke nango na Rwanda mama Bobila Dawa natalisi yo mosapi okofuta linga po ete Mobutu ali ya yo te mobiso bana mama sese to telemi soki yo kondi bana na yo kasi bana ya liboso biso to telemi bana ya mama sese to telemi to lobi nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti te ya liboye te nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti matondo. Parce que premièrement nous vous remercions chers amis de la presse et puis tous les amis de la lutte. Si vous avez vu, nous avions organisé cette manifestation pour réclamer la libération de Bunagana, dont je vois mon cher ami Bobo Lumumba et puis Madame Océan et tous les Congolais qui sont mobilisés aujourd'hui pour nous accompagner à ce combat. Je pense que nul n'est ignorant que le Congo vit dans une situation très... une situation qui ne fait pas vraiment plaisir à tous les Congolais. Donc, le Congo est dans l'occupation. Si nous sommes décidés de descendre dans les rues de Kinshasa pour manifester, parce que dans un pays où l'occupation est totale, on ne peut pas aller aux élections. Raison pour laquelle l'objectif de cette marche d'aujourd'hui est d'amener le peuple congolais à prendre ses responsabilités afin de sauvegarder notre pays. Sinon, je ne vois pas l'importance des élections d'ici 2023. Donc le mieux serait que les Congolais dans l'Assemblée, nous devons repousser l'ennemi. L'ennemi c'est Kagame, l'ennemi c'est Félix qui a accepté aujourd'hui de collaborer avec les Occidentaux, de collaborer avec les Rwandais, de collaborer avec tous ceux-là qui sont aujourd'hui ceux qui pillent les richesses de notre pays. Donc, chers amis de la presse, chers Congolais, partout où vous êtes, le peuple congolais avait mis son espoir auprès des leaders politiques. Mais à ce que nous connaissons aujourd'hui, tous les leaders congolais sont complices de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Raison pour laquelle cet appel patriotique, il serait mieux que nous, les jeunes que nous sommes, de prendre la distance auprès des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, comme vous attendez, on nous fait allusion de faire connaître, savoir que la jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais c'est une manière de nous torpiller. La jeunesse, c'est l'espoir de maintenant. Nous devons prendre notre responsabilité à main. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les acteurs politiques. Nous ne sommes pas nés des Koulouna. Ceux qui nous ont poussés à devenir des Koulouna, ce sont les leaders politiques congolais à complicité parce qu'ils sont là pour leurs intérêts et non pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, Batata, Bamama, Bandeko, les lotos Tamboli, pour la libération de ennemi à Congo, Ezali Chilombo na Kagame. Ennemi à Congo, Ezali acteur politique. Ennemi à Congo, Ezali Kabila Kamere, Moïse Katumbi. Yango tozo bengi sana ba jeune banso. Tobi masima ya batuwana. Parce que ozo le kalelo na Kwamut, ozo le kana est ya mboka na biso ba yebi eloko azosala. Ba liberaka mboka te. Ba liberaka peuple te mais peuple a se liberaka yemoko.
Yangwana lelo bomoni biso na baninga Bobo Lumumba Josué Bruno Mimbenga Ndeko Jérôme Mama Océan na baninga nyonso oyo bototelemi na bango Vinika Songo tozali ebele nde bomonaki ba jeune ya Mali ba telemaki ba jeune ya Tunisie par exemple eza légion alors biso ba jeune congolais tokoki kondima élection te tant que mboka na biso eza na kati occupation alors soki bokanisa ki élection ko sauver mboka na biso boye bango bokotikala kaka na milelo alors il est temps to bandi activité à lelo et je ne crois pas que ekozala ya suka Tobi Massima ba leader politique ezala o bazana kati ya union sacrée ezala o bazana kati ya la mukozo kalelo fa yuna likuna bazoswana o bazana UDPS na FCC donc batu wana nde bango mutu ba maintenir biso na esclave o tozala ngo lelo oyo boy il est temps que tozwa responsabilité na biso na maboko et puis to sauver mboka na biso voilà eloko ezala ki important pour na marche na biso o bozana bunagana bandeko na biso est boye ba que toza ensemble na bino bandeko ya kwa mutu batoto ya Katanga bandeko ya Kasai na kabe ya Kamonga bisia o boma ezalité bino bozana bumba na Équateur bozana Kinshasa bozana ba Congo partout na 11 provinces ya mboka na biso parce que boye ba yango que non mboka na biso eza na kati occupation banani ba favoriser occupation eza ba ennemi ya république o bozomo na bango lelo oyo boye yango to sengi botelema to appliquer article 64 article 5 oyo lobi que non pouvoir eza et pas ya peuple yango to bengisi na bino élection eza solution te na mboka na biso soki te révolution populaire merci Révolution populaire. Révolution Populaire. Révolution Populaire. Révolution Populaire. Soulèvement Populaire. Soulèvement Populaire. Soulèvement Populaire. Soulèvement Populaire. Révolution Populaire. Révolution Populaire. Révolution Populaire. Soulèvement Populaire. Voilà. Oui, bandeko, maman na likambo, kaina kozwa maloba pona ko benda jeunesse matoi. Ko benda ko fongola jeunesse misu, po bamona matoi po bayoka o eza ya malamu na ndenge biso to fongola matoi. Eza ya ngai bino ndeko mulele. Na telemi devant ma caméra. Na sepeli na pesi mbote na kikwiti na yoki e bouger kaka na cadre ya Salomumba, na cadre ya Fondation Maman Océan du Congo. Na cadre ya baninga ya Bruno Timenga ya Bruno Mimbenga bandeko jeunesse na Sabino jeunesse ndenge ndeko na biso Bruno Mimbenga uti ko loba bi jeunesse c'est l'avenir ya lelo jeunesse ezande lelo jeunesse ezalobité bandeko yango na lobi na début na bina zo benda jeunesse matoi na zo fongola bango misu poko na koyebisa bino bato bozomona kaisa ba chaîne to télémité tozali ko luka mbongo te to télémité tozali ko luka te ke no ba poche na biso manga to ko luka ke nanu avenir nanu ya mboka oyo lobby jeunesse a ko vivre ndenge nini jeunesse a ko vivre na kati ya ivrité jeunesse a ko vivre na kati ya basité jeunesse a ko vivre na kati ya tromperie te biso jeunesse to fongoli miso to lobi ke mboka oyo ezali ya biso parce que bango pe ba eli kolo baza ko comprendre que lelo soki jeunesse a télémi mutakolo bazate na kosité mutakolo bazate yango biso lelo to télémi to lobi ke jeunesse c'est l'avenir ya lobby yango na robenga jeunesse to yebi ke boza na connaissance mais boye ba ke connaissance wana bozui yango na kati ya mboka oyo Congo botangi université na kati ya mboka oyo Congo boye ko na kati ya mboka oyo Congo ozolo ba français ozolo ba kitoko otangi na kati ya mboka oyo Congo yeba ke Congo asali makasi po ala kisayo français wana po ala kisayo biblique na oyeba histoire ya mboka oyo oyeba kotanga AIO mais yango to bengi bino soki o défendre mboka oyo la kisiote tangisi yote tant pis pour toi vie na yo ko bongate yango to beleli jeunesse nyonso bisika bozwai tozo continuer lobby to ko beta lobby kuna to ko beta lobby to ko beta toza na posa to tambola yango moni na début avant zo micro ba to tango ma révolution et nous voulons la révolution ba politicien bazana ko kosa biso ba politicien bazana ko favoriser biso jeunesse te bango baza kolanda intérêt na bango ba okele basozeli na gagame basozeli yango na bisi bino ka jeunesse pas si bozwami tozala bomoko to telema appel kala mingi te bozozwa message na biso tozo tambola lisusu na nzela kaka te tokosala kaka changu bozala kisake no toza me contact na makambo ezoleka na bunagana eloko na kwa mutu na nyonso partout vi na marche toti kosala to tamboli ko banda Pascal tikino to komi na échangeur délimité to tamboli yango pamba te nous nous sommes mobilisés à un seul homme entre biso ba mouvement citoyen
totambola na compte ba parti politique te mais tosangani association ba mouvement citoyen pour la kotambola ko bundela mboka ko bundela ba o bazwami na kati ya territoire ya Bunagama pe territoire msusu ba o baza attaqué par ba Rwandais na mboka ya Kagame toza contre ba acte ya Kagame aza ko sala na niveau ba territoire wana yango wana tozwaki mokano ya ko marcher pona ko bundela mboka ko bundela bandeko na bazwami na territoire ya Bunagama toza na posa liberté ekota na kati ya ba territoire na biso Bunagama na ba territoire misusu yango wana eza tina na biso tondimi ko marcher biso toza to marcher na compte ya mouvement citoyen civique ou ezali MCJR ne tomoni bandeko na biso banyokwa mingi na bowumbu ya ba Rwandais complice na bandeko misusu ya ba Ugandais na tina ya koluka kobimisa bango na kati ya pasi pona kotia bango na kati ya liberté bazala na liberté lokola biso nyonso tu ba oto zwami na kati ya ville ya Kinshasa bango pe bazala libre lokola biso nyonso tu yango tina ya marche tozui ya ko marcher na mokolo lelo nyonso nazaki ya koloba yango wana mbote papa journaliste. Bon, merci papa journaliste. But c'est un biso le 19 faisant au marché pour la bande de biso bazana bunanga na kumna na est. Bazo nyo comme bazo souffrir belé bazo kufa. Tout le monde bazo kosta biso ke o bande de biso ba bazo bunanga ba pende lo kuta ezane ba Rwandais. Bazo boma bande ko na biso yango lelo totambo le 19 pour na ko buna pour la bande ko na biso. Bon, merci papa journaliste. Pour la zone en 2023, banni l'élection. Pour tout le monde, marambo ça mais bien ça. Pour ça, bon, on a biso bunaka na ba voter biso pe en kata ya capitale élection ko salate. To lingi 2023 biso non so, ta baso ba RDC na ba province ba voter. Biso sto voter mon continent biso muzitu abima pour 2023 ba jeune ba zo misala ba parents biso pe ba mona mo ba fisc. On a sur on lo ba ngwana stu papa journaliste. Bon, merci Nazana Sima, Molandi Nangai, honorable Bruno Mimbenga. Ba député basé dans le Parlement, bazo sale le côté. Ya to lingi 2023, biso pe to chaba pona mina biso to lingi ba ke no le biso 2023. Na suka papa journaliste. Na ngwa le beza boy, mboka na biso e komi ko kabwana. To mona ba musicien ba sangani ba mbi notre pays ne peut pas être balkanisé, mais mboka komi déjà balkanisé. Bazo ko saka biso bo pona nini to sali nini. Na mboka na somo to komi ba umbu. Kagame mboka lokola Rwanda koko coloniser biso na ndenge nini? Na ndenge nini? Na minute neza bo président na biso sale loko te musala ba voyage mboka zo sikala na passe. Est-ce que bino déjà bo mona Poutine alongwa ikena Russie aya vacances na Congo? Ou bien président moko ya Europe aya vacances na Congo? Menanga ni komi biso kaka lobby facha na Canada, lobby kuna Belgique, lobby kuna. Na ndenge nini? Eleki toboyi Chilombo Juicer toboyi non à la balkanisation toboyi mboka na biso ekabwana boye te tolembi Chilombo tolembi okoka makambu te tika kende bino ba boma mboka ta biso ba jeune tozo ndima ko bimanzela bo tonyo kama pona mboka so ba kanga biso ba beta ka biso dernièrement tozo beta mafimu na kalu fungula mais lelo to elisusu na banzala bapasi metozo ya pona mboka na biso metozo nyoka mboka to bundele bonga tendenge nini badirisha bwa mabe ya bino bana na poto bino moko ba vacances kana poto ba mboka bokendaka combien de fois ba président na ba ka ba vacances to lembi bo déposer message to yito pesa kaka pona ba yike mboka to moni to komi na suka tozo mona kuna na este bazali ko boma bandeko na biso tozo comprendre te yango tozo senga comme ba jeune to telemi toza na posa lobby na biso ezala bon bana na biso to robota bazala bon siko lelo tozali ko mona bato bazali ko kufa mingi to mona kike to telemi pona ko tombola ekolo tozo mona ba deso desali na kaskati ya mboka toza na susi wana soki ba konzi ya mboka ba ko aider biso ba tindela biso e délégation ya Russie po ba ko soutenir biso toza na susi wana yango moni marche oyo to sali marche oyo pona nini po bato basali ko kufa mingi to moni ke to komi na suka pona nini to mona ba jeune
bakomi kosimba bamasheti bajene bakomemela babilo moya makasi mpo bamoni ke mboka tozali kobebisa yango sikoyo tosengi kaka na aide ya bakonzi. Merci beaucoup.